moko muta biso ke ya gabi te ebite azongi site nde ibuta sala bona matanga te ya gabi kutalobi ebite poni bachete peut babangi na bango pamba mais ya ko assister ibutu na ndenge ne ya ba lo bien ça va guerre ba comédien ezala ni kale ezala ko ke pourquoi ko ba jalousie depuis que passe comme makasi na mbongo passe na makasi na mbongo to la ta passe on est andeli so na moni moi 50 francs ata to sona te comme binemi peut-être que singa ba on so ba na pro so ba belle photo so qui ezala ki na ndenga yebeli ba on so ba na mabati ya bi so alors que si la sister qui baba kunyo ça va te ba mama zozo ce truc que n'est quoi sister qui exact toi sister qui était pour SOS toi sister qui pour amour azara ya biso abeli c'est une émission hein il y a une manière de assister et de souhaiter que ba condoléances et puis à d'autres temps on senga bato ba ko aider ba aider na ba ba itano so bien ça peut na besoin na ko na maman na na lokumu na de pour ni matanga ni te bien ka ni na perçu toujours yo que nous monter toujours yo bater sur ba ko ba ça bon alors à partir de quelque part je sais que bato na ba comment peut ya ba coupe non et comment ba coupe ai ko puta na musala so mo tala musala bien po na oboya et ba tsela ngani telo mo na ngani et le côté 2023 na salle musala qui si la bisali la comédie ça y a bisali si la bisali pourquoi ka si la base parce que il y a des comédiens qui ont traversé la frontière ya frontière so et puis nous sommes au fait du banda moko et so ko yebo ebisi et belé bon beta ba 1 million de vies ba film ezotalama film no sera 1 million de ba ça rappelle pas trop fond pe comment na ya lokuta le lokuta ko to ba somba te point et a un impact ah bon faut nous préciser bon ils ont un impact mais ba lobeli yango ba emi susu to fongo tika awa zela ngali nga preuve la ko so muta ke isango to makelele muta ke na pongo to to ke na ndimeza yaka dina voyage avec ça bon l'expérience à la femme de ma casse peut-être voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Commentez l'émission, likez, partagez et puis s'abonner en pagaille, en désordre. On a Katia News Télévision et pas au rap, aux vraiment info. Na temps réel, merci d'abonner à Bisso et Sir. Bopé Sabiso confiance, Bopé Sarabiso vraiment lito, Ibolandarabiso partout dans le monde. Commentez, s'abonner parce que commenter, s'abonner, et ça d'une façon de soutenir Bisso vraiment. Merci à toi, Maman Rose la patrona, merci à Papa José Yungu, merci à Barbie Mungondi la capriceuse de la presse et pourquoi pas à Maman Sifa, Maman Karine Louta, j'étais sali. Tout ça vraiment les lots à actualité obligée, surtout ya to lobela, on a nani na MK. Mireille des Abakou, que le monde est vraiment tombé à ma solo, il y a SB, tu reçois ma solo, vraiment. Ouais, ça s'est passé dans le théâtre, tu retouché, vraiment, beaux à scotcher, branché, beau à l'habitude du début jusqu'à la fin. Dieu merci, Mayemba fait nous plaisir. Faut moi déjà invité du jour, mon arrêt déjà. Mireille, ça bonjour et bienvenue. Naléli au monde, Julia. Bonne santé. Ouais, Nzambazosu. Vraiment. Et on l'a côté parce que présent ces autres déjà. Il y a solo un, moi je n'ai pas moi net bien aimé. Nzambazosu. Et moi, on a battu partout dans les mondes. Vraiment, e-news, naïe. Na tikali, na fandi. Vraiment. Donc, bien, on peut boya, bolandanga partout, hein. Boya, peut boya, bolandanga sous awa. Toi, sous force, à toi, pédissa sous moto, quand n'engage la ba like, ba partage, ba abonnement et tout ça là. Nous en avons besoin. Boya, banga bien, boya, na yeko kuta pe awa. Botam bolandanga ipe longo, si kani na rosale, ça la rabiso bien. Merci na yope pour l'invitation. Merci na boss pe. Vraiment. Et comme la bosse, malgré l'absence, bientôt elle déjà à Yokio. Miraye, ça a habité en 2023 et les films de Nippon Nayo. C'est vrai que dans la vie de vivre, il y a toujours de bons côtés et de mauvais côtés. Mais ce qu'il faut je dirais à Dieu merci beaucoup. Parce que en 2023, on a acquérir plus de 12 000 abonnés. En 2023, on a eu 13 000 abonnés. N'est-ce pas ça combien de mois, combien d'années? Une année, on a. Donc 2023, à partir de mars, on a sali 13 000 abonnés. Félicitations. Donc merci, je bénis Dieu pour ça. Okay. Et merci d'avoir eu sur confiance sur Bazalarana Bisso, Batikali s'abonner. En même temps, 2023, la difficulté Zalaki. Mais bien parce que nous avons sauvé qui vit à moi, nous avons déjà. Donc Tikali ngai ande moko na robosa na jamais. Bonté en Nzambe na robosa na yango jamais. Ce que Dieu a fait avec mon fils, c'est quelque chose que na témoigner kango kaka. Na yebisa abelaki makasi
akoma na niveau que ba médecin na ba nurse balobi déjà ka kufi. Ah bon? Pendant 10 jours. Aujourd'hui à envie. Les lois ont envie, les lois solo la na kala mingi ta uto benga ngai. OK. Mon jeune garçon que j'aime trop, bébé, je t'aime comme tu n'as pas l'idée. Donc tant on a tala ka elobi na butu su na vanda ki na bando sambela. Na otala ye na lo banzambe. Dans une histoire au coma, il y a un démon bimi ko ba ba. Oh mon âme, souviens-toi de moi. Hein? Okay. Dieu n'a pas fini d'écrire la Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Donc on a commencé solo na moi en 2023. Na ebité 2024 parce que de l'explosion parce que tant on a banda la na kati ya prière nzamba ebisa ngalobi na 2023 biloko osimbo bien on a monté. Prépare-toi alors je me prépare. Naza na kati entourage bato musu ba kolongwa parce que biloko musu zo zongo nzambe fa longola bato musu. Supporter pe lipamboli na otie. Il faut musu ba longwa, ba musu fo bazala, bato asika ba kokota ndenge yo koti boy. Vraiment. Toka bola ngwe longo. Pour le roi naza déjà wana toka bola lipamboli. Amen. Donc je crois en ce Dieu et je sais qu'il va faire de bonnes choses encore pour 2024. Donc vraiment il y a un 2023 nanga. Nzamba zo vraiment le coup dans la caméra et ça a témoigné bola Nzambe na 2023. J'espère 2024 aussi biso tout au témoigner Nzamba ça la minene mira et ça na ebité kingaka tia ça existera toujours pour na ba comédien ou pas. Bon kingaka existera na kombo kingaka. Mais pour na ba comédien comment réduit. Pour na mabuzo ba ya bango moko. Bon na robenga buzo ba te peut-être na lobi moko makati. Pour na mabe na bango moko. Mais maman Olive aza maman Olive. Place wana bando kene zaka place wana elongo te comme na France te zaka place wana. Adresse wana ezaka. Mais sikoyo il faut yeba que tant bato bazo kene nesika moko ba congolais ba mumela raté nesika. Bilobela songi makambo ebele yom de ça même si maman Olive va changer. Parce que maman ni maman ro muke mana voilà. Vraiment aidaka pona ko aider wana penda muto ko lobaka aidaka ta ko surtout mingi ba comédien voilà. To vraiment na ba fête apona na ebango oui na ba fête ba no pesa ration to ba no mona vraiment caméra tamboli ba jiba bilo na bango pour les moments to mona ngo li sauter prévoir année passée on des zalaki année on des année exacté et année 2023 des akité dans 2022 zalaki bakena ki mo pe nombre ba na réduire kaka ti ebungi ndenge ebungi wana par là to rolo ba ni maman Olive amoni zobeleki amoni mabe amoni da batonga ki ayoka ki to comment te omoni te kombo maman Olive comment ki kokoma sali parce que tango abengi ba comédie nyonso bayaka tango bazo ya wana ba misusu bazo ya pona ko sunga te oyebi ke ba misusu ba komela ko simba na kisi po baninga musuba ya te ah bon pona kombo maman Olive kanisa ko te po maman balobi maman Olive yemoko mutu asenga ka liste tango atala ka yebi ke na besoin Julia parce que ngai ko tango abengi yo na ngai ngai so na yo ya ka sute et belle vite te ya zai kaka chargé ya kokumba liste OK ke zolanga batu bwebwe ba kisa siko ka oyo ozomona mais liste là qui validé quelque part ozomona mais il y a eu un problème mango to koyeba ngo ka un jour ozomona il y a eu un problème parce que maman Olive na motema na zara na so ka lembiti na niveau na c'est qu'il y a eu des choses et puis faut yeba que comme miniature comment qui est matière kiti bazongi bazo finga et tout ça là donc voilà donc fallait tika barren da bango pe makimi tika li barren da bango baba nango mtwara muto o comprendre ngo alembi aza mutu ko lemba bandi matende nya mutu aza humain éviter blessure so ba venir ko blessure ba blessure mutu ata na relation bolingo o vani bo muta blessure mu comment bo ebisa papa vraiment na ekoki nango même si on doit cancer libanda na yo ko linga mutu musupe c'est ça to ningo zana ningo lingende fin du monde maintenant on vandi blessure o lingi epé maintenant au fur et à mesure azo blessé yo bolingo esi la timo comme au revoir oloba o za muta mabe ba se kishasa ba zaka moins sérieuse ya ba se kishasa teza yondo komisinga bongo pona tika yo donc moi pas humain et là normal ka lemba oko pesa na bato ba osala bolamu pona biso na mutu mususu akobima na vraiment nde to babengaka moto banama na terme moto gâché abimi na ye kabina salelaka ba musicien bolamu nde mama livanda osala ba comédie na ba déception bato bazozwa nayebi te okopesa bato conseil bato basala bolamu wana bible lobi soko osala bolamu kobaka na bolamu biso pe fallait tokota na liste biso na tokota na liste yo kokota ki te il fallait biso pe tokota na yo nanga fa tokota na liste bato ba bebisi biso siko pe tokota biso bana malamu boye moi tokota sur na liste za to moni que na bato malamu pe baza privé na bien wana pendant que ba yebi na bango loko te dam sobe mutu mona liste na ndako banda osambela maman Olive benga tanga yi donc na bato mususu na ndako avana ki azosambela azobondela nzambe maman Olive benga tanga yi tanga moni makambo ngo esili mutu wana aza lokwa a subir conséquences ya makambo ya bato misusu ozomona eza pe na misusu oyo babanda okende na bango pe
vie na ye bana ekobonga kaka na nzela kaka ya mama Olive. Kebele bana ba témoignage basomba ba parcelle basombi ba bijoux ba mama Olive ya trop. Voilà, ce côté katani bongo bazoyoka passe yango soki pena mama Olive akoko revoir lisusu a continuer ko sélectionner lisusu bato baza mwa malamu ba continuer ko bénéficier na bango na bien na bango atanga na ozala te mais bato mosusu bazo na bango. Selon yo, est-ce que mama Olive rozong sa motema sima ya mama bolingo mama motema to solo ba motema motesuka motema esuka oui mais soki pena ba se repentir ba o wana ndambo ba se repentir. Je crois qu'il y a quelque chose de ça là. Jusqu'à présent, on a une relation avec comédien Moroté. Tu vois, on a confirmé pour nous éviter. Tout le monde a quand tout le monde qui va quitter. Mais moi, on a confirmé qu'on a une relation mon côté exact. Pour tout le monde a fait si la bissa, ça peut comédienne. Ça n'a pas parmi le co journaliste déjà Aïcha Okokwazali. Il y a presque bon mot pour bazar na bango. C'est pas moi comme kaka. Merci beaucoup. Mirae ça ba nani bazar na bango ba Bekam Bazali ba Aïcha Okokwazali. Tout sur la masolo ya Mbondo de Paris tout le monde qui a l'écrit vraiment na média 5 SOS. Na dispensaire et belé ba critique qui un peu ba loba qui a aussi oui na hôpital. Balobi nde bazonde bazo raconter kandi la patron na seki ba bakuka ba aider ebele baloba ki pourquoi c'est un SOS na dispensaire mutaza na niveau pas même na hôpital la munene on c'est un SOS na hôpital la mutena ndene na ebité bondo atikali ko senga nini te atikali ko senga aide te bato bakosaki bongo ti tozelaki ya koma bien parce que to banda solo là poison na poison ba poisonné auti koleka na chaîne na biso a confirmé les sous-sous que atikala kosenga mutu moko te aide a expliquer neni poisson na bandaki akenda ko sala ka émission de to sala ka émission place moko a expliquer tout est là déjà a expliquer ngo et puis a insisté que atikali kosenga mutu moko te de tuni epeso ki kombo tangi so ka senga ki a bien atikali kosenga bango te so ba na preuve so ba belle vue ko OK so ki ezalaki na ndenga yebeli bango so ba na mamba bibisango déjà bibisi preuve parce qu'ils n'ont rien a lobby si l'assistant qui est baba kuki nyonso ba assisté ba mama zozo ainsi de suite biso nyonso to kenda ko assisté moi wa assistant qui est ya exact to assistant qui était pour 5 SOS to assistant qui pour amutu azara ya biso abeli lelo a lobby a confirmé kaza abakuki ya solo parce que tout amutu ocheta mulangi a confirmé a partir ka ya malade nande ba aider yenda obi kaza abaku a lobby affection ba la kisi na maladie OK baba bakuku ba tumusu ba tere la kisi ngote alors a komi abakuki alors azaso na moi ko machete tozela ya zonga pena bien pour ça na mo ba faiblesse to futa ke na hôpital te mais na église azali na église akende ko se réfugier kuna azosa ba prière na ye moi souffle moi tension ce que ils ont mis moi normal et puis voilà quoi raison à calamine te na ko tourner pena on a yamba l'autre fois betel sur la Bellevue quand il a patron na lobby non Bellevue a vraiment oyaye si la na Bellevue mutune vraiment ils a vraiment Bellevue mais à comprendre raté pourquoi Bellevue qui pareil quand na plateau aloba ngobongo ouais aloba yango bongo ngasko ngana yebi na mama na bango mibale te so bazala ndenge nini so zaka degré amitié ndenge nini to ya relation nini so balekena ka tambola ba makolo ba uta ba tournage wana Bellevue c'est pas ma vie abeta benda histoire mon vrai au sentir vraiment e uta ki au fond voilà faut tout na pena yende mbondo so kutani na etu na ye je crois que d'ici là ozonga la nebe biso mais famille wande na yebite abete biso liso na ngote donc na yebite mais soko zuye na plateau tout na mais biso yebisi biso ngote merci beaucoup yesa to beta liso ya matanga ya Jean-Pierre Ibutu OK akufele maman pour visiter les gens bon ayamba qui une émission il y a une manière nanga ko assister et to souhaiter que ba condoléances et puis azoki tango ya kosenga bato ba ko aider na ba na ba etano na biso bien ça peut na besoin nango pona kunda maman na lokumu mais to éviter pour ni matanga ngozo ke eleka na inaperçu tozo yo ke lokote tozo ye baté so ba komi ba sali bon azala appartenir quelque part tu sais que bato na ba osunga ya comment peut ya bakuk non te comment bakuk te oh auto kumisa mam skala te so reconnaître grandeur ya mam c'est ça te akumisi il faut te reconnaître ça so na bika Julio ça musala bien c'est na commission na komi ba moko Juliette yaka bonga reconnaître ça normalement faut assister pe na moi bo ça gagnon na bi des groupes aussi normalement groupe ça nous za comédienne te groupe ça par rapport à ba comédien oui na bi ke oza comédien te mais oza na nani na kati ya SB
Là, na kati ya SB mais biso toza na projet ya bolobela SB non ya Ibutu nde toyebi na SB. Okipe te ke basali nini groupe po biso toza groupe nini na kati ya groupe kuna oyoka oyoki pe te ye moko na plateau lobaki ke basali basali groupe eke na groupe basali ye nde moto ayebi ndeni ye aza te mais bayebi nde ezotambola nayebi te mais nga na vérifie ke bayesina ke ya gabi aza te na kati ya groupe wana bon c'était ye moko moto ayebi soki ya gabi azalaki te toyebi te azongisi te nde Ibutu asala bongo na matanga te ya gabi kuta alobi ayebi te mponi batie te peut-être babangi na bango kaka pamba mais ye akoassiste Ibutu na ndenge na ye ye gabi alobi yango baguerre bacomédien ngo ezalaka nini kala ezala boye te pourquoi ekoma lelo boye jalousie kaka oyebi ke pasi ekomi makasi na mboka pasi na makasi na mboka so na kati ya pasi wana eza ndeni songa amoni oza mwa 50 francs ata toswana te ekomi binemi namona ka Julia azani propre namona alati boye elamba nelo biso achange motema ebebi nde place mokili nyonso eza kaka na bacomédien te ata na mosala na biso tosala ezali mpe ata na mosala ya bato mosusu basa omona te bapoison nde ekoma otambola biso mobili mingi bacomédien te bacomédien siko mpoka baa na tv baa visible yango tomona netike ya bango eleki mais sikoyo ya bango nde eza na mwa keto pro max emwati mwa niveau so baketo plus motema mabe epesaka ndinuni sikoyo ya bango eza ndinuni kasi nani eza keto plus motema mabe ndunini ndinuni yango wana yango nde bango baa nango do baa na keto ya likolo yango nde omona esala ndenge wana parce que ngai mpo nandima ndeko na nga kasala mosala bien nayebi te loni edérange nga nga na omona eza normal so na ndimi ke ndeko basala mosala na ye bien to bato na ye kokuta na mosala so basala mosala bien mpo na obo yango yebakisela nga nini to elongolelanga nini eloko te 2023 na sala ya mosala kitoko sila bisalo na comédie salila bisalo sila bisalo pourquoi ka sila baza ebele parce que ye kaka nde aza seule comédienne oyo atraverse bafrontière ya ko RDC so oyebi mosusu azwaki trophée libanda mboka oyebisi nga te soko oyebi oyebisi nga ebele baobeta ba 1 million de vie bafilme ezotalama filme nyonso eza na 1 million de babustaka mpe batrofon mpe ekoma nango ya lokuta lokuta kote basombaka bao basombaka te poani balingi na bahonneur te banini balingi honneur yo na mokili omona moto aboya honneur moïse biyekuta yemba bato ya mokili balingi lokumwe kasi babongi nango te tika mongongo oyo pesinga mbela na biso pourquoi balingi lokumu te po tomonaki Bellevue aki États-Unis chantage ezalaki te donc silence des morts otala raison bien te otala raison bien te eya nde ya na impact te ah bon il faut nde oprécise bongo eza nde na impact te mais balobeli yango bayemi soso tofongoli kaka awa zela nga alinga preuve ala po mpo so moto akei sango tya makelele moto akenda abongo sango tya makelele na ndimaka ezalaka dinana voyage beaucoup alafisa yango te bon là mpe alana na bafani pena te ya makasi peut-être te ya makasi toolobela makasi sila alongwaka awa place totelemi kaka yo moko mona babi tout le monde de famille libota te wana rêve na bandoto ezalaka nango il est permis à tout le monde de rêver moto nyonso wana na droit ko rêver mais la réalité nous prouve que c'est cela qui dépasse tout le monde pour l'instant ntango bamisu mpe koya mais zela molongo mona moto ana temps na ye 2023 soki lelo na bitangelo bachaîne oyo nga na banda otala na tv na 2016 bazalaka su te misusu bazalaka su te lelo mpe babeta mpe lisolo mpe mwa mk na juillet mabe te oyo elonga te ngapo na yo moto asali mosala kitoko na 2023 c'est là numéro 1 c'est si là pourquoi mpona batrophée to mpona batrophée mpona bafilme baimpact ya bafilme ngai Mireille mpona na 13 000 abonnés na zwi nakozwa ata 8 000 ya bato ya sila ah bon ka pokoma bako mpo nazobeta lisolo yango nde mpe bien comprendre soki azalaki moto azalaki suivi te jamais ekoki koimpacte mosala nanga impacte mosala nanga soki kaka obandi kaka kotala po comprendre kaka mpenza moto bato balandaka impactaka bato bato mosusu bakotia makelele na internet mais baa na même visibilité te ke babakuka yebi lelo mponi bato nyonso bakoma babakuka ebele bana visibilité nka tanga 3 okotanga kaka Mobutu otangi Bellevue otangi Mobutu akufa yo mpe susu okenda matanga te omonaka te mama Denise akenda otala Irsi Pesanga filme ya suka Irsi Pesanga oyo otala eza filme
bolongola yasi na makambo koma na ye danseuse na pas fan. On a ça ya bandal. Asali eka plaisir ake visiter arena. Aza na ekuna omota ke ipe kolobela arena. Bongo parce que poni boyo luka ba problème. Bino pe bolukela biso honnête bo on lukela un problème. Non tant lobi mobutu ngabi alem sana luka ndeko nzanga mobutu po na za numéro nzanga mobutu na benga ye na tuna so papa seku. Fille à Nollywood, a joué bien à Nollywood. Film ya bon titre na mani. Merci beaucoup, NK. Affaire d'une nana, tu peux donner le soleil d'une nana, Sarah Massiala, qui bombanda balobi. Tu vas bien le donc moi tout le monde est babi que la supposition, tu as la preuve, tu bien que moi il n'y en a pas en pas mal. Mais ce que ça bon pas bon ça. Baza tu es bien ensemble. Comment on va se séparer ça n'a pas signé. On a conseil au PC bango. On a conseil au PC bango. Ah, NK. Et matata mambo et réseaux sociaux qui te ont maintenant combo ya si la bisalo belvé kandi bango on a évité bango de ba simbi comédie to misu bazala parce que to te comme on a sarato là na évité so landa ki biso tout on internet ça posta qui si la bisalo abisi la comico ici péchanga za plus jeune qui est si la bisalo na évité tant que fan ya si là tant on c'est maman linga fatika au théâtre. Nani? Maman linga. Maman linga tu ça théâtre. Kasi fatika au théâtre pour aza mukolo le kasi la makasi. C'est que ba maman bomengo batika théâtre. C'est que maman makambo c'est la biso théâtre kitoko batika théâtre. Makambo. Hein? Et ça par rapport à acheter. De l'autre on a biso que Arnold Schwarzenegger a ça la film Matilde. Et à comparer nani na c'est la question de comparer te yo za jeune mo c'est l'autre. Si on bâtit un terrain vide pour les jeunes soi-disant. Et là, je suis jeunesse. Il y a ma moussala. Il y a ma moussala. Il y a ma jeunesse. Jeunesse n'a rien à voir. Mon moussala a la vigueur collègue. Il y a jeune, a la force, a la macasse. C'est ça. Aux hommes, il y a des supposé que vous vieille. Mon moussala ma cambo, jeune, il faut pas ça. C'est pas jeune, on a un problème moutou. C'est pas jeune, on a un retard. C'est pas jeune, on a un problème sérieux dans la vie. C'est que les jeunes, on a un assis là. Parce que ngai pena na yebi que non ndenge sœur o a mukolo na nga nuni ndebo linga ozo lebi ngo yemo na film aizong c'est la réponse aussi 10 ans tiki na ndako o tambola na 20 ans okati wakati na mbeli yebi sanga siko tonga na yie liboso ya bisika on a moni que ba jeune ba vieux bazawa na nga jeune osani il faut na s'imposer na la kinga na makasi na force ya nzoto il faut na la kisango vous comprenez. Mais nga na yebi na batu musu bana musu bana ba 18 ans so te ba ona nga ba ko musala nga te ponga na mataka. OK. Na yebi force na. O mati moto kiti ozongi okeyi obaluka ozongi. Siko nga muta bongo yo yebi sanga ponga na 20 ans na leki olengani. Na parti ni. Poso vandi wana na ngai yo ko lemba na mukongo surtout bana lelo basala trop. Ana 20 ans mais problème. Basa trop mikongo c'est kufa bazala ba problème babibaka baka et tout ça comment ça matika 2 fois moto o nzoto nange komo kangama na ndenga sima mukongo c'est ndenge siko mutabongo nanga na bien makasi kolekai ndenge mo na sila a prouver la face du monde. Elle fait son travail, les wahaha, les brouhaha et tal la oui a focus na boulot na ye makasi mingi. Université de Karat. Il faut y avoir la bonne peau et la publicité à cela. Il faut pas la rapport et ça la rabiso bien. Arabe na 50 à solo. Hein? Arabe na 50 à solo. Bon il y a Sylvie Bongo alobango a liboso ba tunyoso. Alobango il y a katana. Déjà mona na kati ndako ya par exemple dans un Rose à Titanic. Acha photo na ngana yo. Acha te biso to ba poster na bango to na ba chambre na biso na ba chaîne na biso po bango ba gata grave so ba tio se wa makambo oza makambo so ba tio te so ba occuper to na makambo te il faut pas tout ba zwa kayo binemi na ba saela ka mbongo na kombo na yo vraiment nde o nzamba lo ba bi o pambola na bato ba okanisa te o pambola mutu ye moko aza conscient que kombo no mutu e pambola mete pona nzinuni ako akondima ngote comment e bo manga makasi donc bongo nde donc poster eza manière moko osala publicité sans le savoir. Bango faut pas poster bongo eza manière osala publicité. Chef na bango ezaka sila faut pas poster. To mona ki ba fanatique ya Fally Ipupa ebele pe baza na théâtre ebele ba lobelaka pe famille Libota bakendaki mpona koassister arena ya Fally. Lelo bandimi ba manquer. Moi si aigle respect po aza fanatique ya Sila Bisalo. Wana eza koza insensé. Koza nini? Insensé.
au Bible et lobby. Ta mayele bongo. Mayele on est Non, lobby la. Caméraman n'a pas comme na mayele. Oui ba de. Ba dur na ye. Mayele ya mutu na mutu ça selon et si ka ba bien au royaume des aveugles le born son roi. Selon bateau ozo bateau ba mono mayele nde ba mono mayele na yo. Poso kena bata mayele su koleka bata mayele su baza. Bato baleki na mayele baza. Mais nga pela ko mona na nga pe et là niveau par niveau. Nga pela ko mona na nga 4 personnes na nga ba moni nga dans danger ka nga défunt. Vous comprenez? Dans la bongo, il faut que vous ayez par rapport à bongo. Ça c'est de 1, de 2, c'est que ce qu'on a fait il faut que propos aux autres tenir et correspondre. Ce qu'on a bien éduqué, il faut que aux autres loba, n'engo sala, n'engo talaka, n'engo loba, ka gestuelle na yo, ba n'engo no kovani na kata batu comportement au milieu ya batu. Nous sommes fréquentés. Mais si tu as la langue facile pour insulter, manquer du respect aux gens, respect za na hote, nga muta bongo na kopese mayele te. Asa na mayele, ko mayele ya solo eza ndenge nini. Na yebi ke loko na oloba eko blessé. Et loko na oloba eko sala boye. OK. Muto aza mukolo nanga, eza mayele. Muto aza mukolo nanga, il faut nazala na ye na relation boye. Yana biloko musumu na loba neza te. Nana aza libre. Nana sa musique te. Nana aza libre. Tanga vanda na ndaku, ya bongsande biloko pona mobali na ye, azala l'aise, aya ko binisisa ba bango wana nde babina kabina. Abisa bana ni susu. Bango wana babina kabina. Mais c'est normal muto soki oketa la concert faut bina garati. Yo ki na concert ote marabu. Na sisi dans te. OK. Po ba ya ko sala ka flatterie o ba sala ka wana po ba mema bango na nini. Yango penanga concert na opesa fali po ba. Atika ba muso ba benga na ba botola bango na ba visa ba benga na bango. Na ba tuko ba belongola bango pena ba benga na bango. Non ba désactiver ba visa. Te ba désactiver tes zango mais seulement ba yeba que c'est possible de le faire. Vous comprenez? Po ngai mutu oyo alobi ka respecter mobali na ngata ko za jamais camarade nanga. Mutu alobi ka zo kumisa ngai aza ako lécher ta sapatu na ngai mais moi si nanga zo respecter te wana mutu te soki mutu na nzana projet comme mbanda ya moi si wana c'est ça. OK mbanda wana esala mate bwana mokile banda tina nde ekufa fallait na moi si ne bien nana comprendre makambo wana yango mona ka bazua pampa basala te yango mona ba bilo muso tikala osala ngo tout ezoleka wana ba comédien ba koti makambo musique en kana ebité est-ce que ceux qui ont gaki comédien supposons au sala bongo okota vraiment makambo itali okota makambo itali musique otiki na titre na ki comédien okoti na musique okosala ngo te ba comédien ba koti makambo musique côté pour ba zongi c'est ba artiste ya ndenge moko donc ba ko se mélanger yango ba no mona emo wera soit que ebeta quelque part a même pe ba artiste pour ba ngoni c'est ba façon ba mbemi na makambo ngo te ba ningi ne ba baniko ba ningi ka nde ba bebisi ande sila. OK. Et puis le comble c'est que motema ya nana muto gérer ngo ya nana la tina batu so ba abaku biso te muto tinda ka sala vidéo est-ce ya abaku ka solo parce que to la nagi Chantal Bomolo abi botika ko poster nana ketchup na page ya sila bisalo azani abaku en plus azana continuer privé o bino bo poster wana eza ya yete na page ya sila wana yo ke vérifier so to kosi to le biso to banda omona ba pic ya nana e banda kala banda lelo te so moni ba poster ngo e banda déjà kala abanda oyeba nze bona si la yo banda kala il faut ba peke rythme na rythme bangala ba bien rythme ya bani ya bangala ti donc au bina ko bina ka bina na yemoko oh maman Chantal a confirmé bon c'est content ba biso so ba poster ke ponya boya gen a confirmé bien en tout cas ba bako bola pa kombo ya sila ya nana ketchup na sila ba camarade lelo ya gabi ebisaki bino te ba camarade lelo Irsil Pechanga vient na ende pali makamni elekana na bande mbayebi OK kwani nana lingara te yepeka ande mutayebi mais en vrai à vrai dire camarade ya nana ezalaka Irsil ezalaka nani sila bisalo et puis il y a les lotés mingi to monaka fali Irsil Pechanga même na ba chant atika ke mabanga kofi nani jibe pas atika mais moi na jiba a joué na SB moi jiba joué na SB oh ah bon moi a joué na SB et vous me l'écoute déjà OK et puis SB to ba jouer na SB bazala pesa ba jouer tama joyeux anniversaire pas jibe ma belé ko boko libanga la fin du monde to kondima que maman ya ba Ursule na maman ya ba Fali ba yebana wana eza mité la biso to pekisi bango te muto pekisa bango azate mais ce qui est sûr bo pekisa pe nana za na baninga te
baninga ne bo respecter bango nde pe bino nana pas respectera ki koye banana yo na ki danseuse na yo ya osala na ba clip NK tout abordi tout doit na début eh bordi te ah on bordi te avec jamais on okende façon zo na terrain wana ki ya na ça ni na zo na ka figurante hein OK ah to chité la biso NK to comme la souka aussi si la question kasi ko sili monsieur si na ngo tenga poso lo banani on tout abordi mukie tena na poso lo banani aussi déjà par rapport à temps comme na na souka donc na biso vraiment na souka na pesi moto na bayini so ba retenir ni en plus bon film nini na ça soit nani maîtrise de soi ya on est film na biso ça million belé déjà to ça nyonso na suka pola ne comme na suka te je crois que suka eza lelo to lobi boko zo suite nyonso bo zo ngo bo mitulisa te bo te biso to ko sortir le savoir ne ment pas pour ba trophée sur les oya pour to clôturer tina 2023 na mama trophée ko botika no parce que bo beta ya ba cop wana ku dato sauter place na lobi te cop oya ngo to beta ba pe ba ke beta ba ke beta ata des personnes ka ba ke beta cop balongwa ki balaba ki sute ke to beta ko ba be ke moment livre mutaso mbela biso ko ma yo lo ba bongo to bosani ya to tuni ta mama ina maman livre basambela ba onte kwani pas ko salir maman bat na lembi na ye ya on a repoussé bango pendant par rapport à le bela na bango ya mutelu ke ba problème. Merci beaucoup NK dans le prochainement tout ça cette émission oyo ko sepesa so ba fan na biso ya News Télévision ko sepesa pe biso mo ba do présenter yango ko lo banini so c'était déjà avant. Après c'est quand on a battu nyonso bazui occasion on a biso du début jusqu'à la fin na lo ba mingi so comité na suka komelanga na se sukaina ndenge na lo ba mingi merci à mon partenaire officiel James Kemusa, merci na Johnny Tayeye, na maman Katika Nika, merci na maman Zozona Inde, merci beaucoup na maman Alice Landou, merci na Yamami Longo, merci na Chacha Chala maman Y Abakou, Marc Bikimbu na Besi Yombo te baïno so yanga chaque jour. Et bino yango na lela bino ya fort. On se revoit so ya clôturer. Merci beaucoup NK. Plaisir yo yamba vraiment na ebi ke salite ba fan o balingaka yo o ba s'abonner na News Télévision plaisir ya trop merci. Merci na bato tout besoin qui vraiment porte occasion ko la nepso partout dans le monde s'abonner commenter partager merci à toi ah oui le bon papa social merci à Jordan Dibouyi merci à toi Dieu merci Maemba derrière la caméra ngana bino sokolo ça doit se prochainement au sabon.